bana bayoka bavanda à l'aise mais bana bauta ba monique biso to comme te pekisi bana na bango bana na biso aw na quartier bango ba moni biso mabe pekisi wa bino pe batiki na bango bango bauta libanda bazoya kokota na kata quartier bazota na kata quartier koloba n'importe quoi finga donc banzota ba mama na biso ba papa na biso koloba n'importe quoi bon tout le monde qui a un regard ça va ça la ndenge nyoso balingi te tika ki bango bazo sala mais tout le monde que trop c'est trop tout le monde trop c'est trop te to ko tika ka bongo te il faut te telemela bana o te telemela bana o to telemeli bana oyo ko bengana bango na kata quartier les jours to bengana bango en tout cas na iko kutana na bango tango biso to kende neto ke tout droit bango babimeli ngai comme gauche en tout cas basalanga bisala sala et puis ça nga passe pe les jours bango ezaki ke nakufa jour bango ezaki ke nakufa en tout cas boyo kamawa nazana eloko musu akosala ezate oyo asepeli ayoki mawa asunga ngai akoki kosunga ngai limero na ngai ya limero na eza wana bakobenga limero na ngai eza wana bakobenga ngai numéro eza wana so bobengi bokozwa ye donc so bobengi na numéro wana bokozwa ye donc tozosala effort tomonanaka tout moment mpo toyebaka ndeni ndenge nini tokosala makambo eza bongo en tout cas oyo asepeli asunga ngai mpona pasi nabundelaki mpe mboka ndenge kaka bozokende kotala bablesse na Goma o bazouta Goma bazoya na Kinshasa awa bozosunga bango alors biso mpe bobosa na biso te oyo aza na posa sunga biso en tout cas asunga neti ndenga na tikali boye nane eloko akosala te balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam. Ok, toujours cette émission au Boyebi Yannick Wenge attends le rapport en kutana na bandeko oyo boza la victime na bakuluna ndenge bandeko baza ko agresser bakulu baza ko agresser bandeko ba congolais kimia ezozala te toza toujours kaka awa mais vous comprendre que hôpital oyo et yambaka ezosunga vraiment bandeko ya quartier oyo o mingi bato boza la victime ba kala bango awa donc docteur awasala musala malamu mama nzambe apambola bocha pe na babondeli oza malamu nazala ndeko nanga mususu nasina yambaki na deuxième fois ngo na yambiye parce que bandeko place au bovanda yo sengaka kosunga yesenga lisungi parce que baza kimia vraiment te kimia ezozala te yango téléphone ezova kovanda esika moko te bakobenga Yannick Wenge ozapi yaka parce que bango bandima bazala contre kuluna wana oyo ezosalama na mboka na biso ndeko na peso mbote papa journaliste bayambi oli bamoni esusu lelo mwa liloba na avato banda papa Yannick na sepeli mingi komona oli susu lelo eza na ozasu na makala awa kotala biso eza ma esengo mingi makala quartier bat baboya pourquoi bat bamona makala ezaka ponga mbala liboso na makala je suis kinois na botama na Kisasa mais c'est ma toute première fois, donc deuxième fois. Première fois, vous allez bino, deuxième fois en haut. Pourquoi babanga non makala? Expliquez bien. Makala et kenda pendant tout cas
bato babanga ngo mingi na kokotsa mutu nazwa ye na prince kuna na kotse na kati boye mutu akoboya na ye pona nini makala jaune babenga ngo jaune rouge ekenda sango jaune rouge bon tango wana mais pour le moment oui en tout cas mais bakuluna bazali et pour le moment bakuluna bazali moko bazali tozomona bango toyebi bango tant que opération ndobo eye mais tokolobela nanu wana te naza nanu mpona nga nanu en tout cas papa zonga sima to pe zonga pe sima na liso na ope nanu ba to bele ba comprendre que on bien te babi yani kuenge bukene na papa na likolo to comprendre ki te nini o komela i papa na abi bukene likolo yo mi komisu baba ina zongela o susu o expliquer su yo kana weza kindi papa Yannick en tout cas nga kananga izalaki trop nakoloba pasi pona nini pasi biso na quartier na biso en tout cas tolingaki ke kimia ezala par rapport na ba quartier mosusu ndenge ba vivre insécurité kokotela bato na bandako biso moko te ko mona yango ke oyo to mona kana ba quartier mosusu te ko mona ngo pona ni biso to vandi na quartier tozo mona ke na kata quartier ben civique moko ba utali banda bazoya na quartier koya ko menacer tant que biso sikoyo to moni ke na quartier biso moko ba na quartier awa na kata quartier to telemela ba na quartier bakoki ko yiba te bakoki no sala kuluna te to telemela bango en tout cas na quartier malala en tout cas to telemaka bana bayoka bavanda à l'aise mais bana bauta ba moni ke biso to comme to pekisi bana na bango bana na biso awa na quartier bango bamoni biso mabe pekisi wabino pe batiki na bango bango bauta libanda bazoya kokota na kata quartier bazota na kata quartier koloba n'importe quoi finga donc banzota ba mama na biso ba papa na biso koloba n'importe quoi bon tout le monde qui a un gars, ça va, ça la ndenge so, balingi, te tira ki bango, bazo sala, mais tout le monde que trop c'est trop, tout le monde trop c'est trop, te, te ko tira ka bongo te, il faut te télémer la bana o, te télémer la bana o, te télémer li bana o yo, ko bengana bango na kata quartier, les jours te bengana bango, en tout cas, na iko kutana na bango, tango biso to kende, neto ke tout droit. Bango babimeli ngai comme gauche en tout cas basalanga bisala sala et puis ça nga passe pe le jour bango ezaki ke nakufa jour bango ezaki ke nakufa na kolakisa bino eza passe penza en tout cas esalaki mutu nyonso passe ata soko moninga eza passe po naza père des enfants mais ningena tika famille na ngai kaka bongo likolo kaka ya kuwelela na kubengana ba civique oyo bazoya ko menacer na kata quartier nde esalaki mabe penza na kufa na kati ya place ya mutu nyonso population ke pona kufa na pona sima ya population pour l'intérêt à population intérêt à population na kufa pour l'intérêt à population alors comme Nzambe pe alingaki na été nakufa pour l'intérêt à population Nzambe est bon en tout cas naza vivant en tant que pas ses alliés pour na foutre la kandako naza na bana donc vivre ndeni après wana après ba dégâts wana au vivre ko vivre na ngai en tout cas soki yo kabeli ngai ndako na ngai esungi soki yo kabeli ngai ndako na ngai pesa nini esungami so kabeli nga te tulali penzala neti na moment o na feni mwa o tozali awa eza pasi papa lupango na tongo lelo ayai kosenga nga mbongo na ye ya ndaku fana futa mbongo na ye ya ndaku mais nayebise papa en tout cas na bato bakabelaka ngai nanu nazwi eloko te nasalaka susu te nakasalaka susu te
Moi pe osala ezate. Naza na temps ya kosala te po loboko moko ezate. Loboko moko ezate. Naza na loboko moko te, naza tikala kaka na loboko moko. Mais soki na bato ya mawa o bazali ke bakoki kosunga ngai po nakoki kotia ligablo place wana ke nateka ta savant o nakoki kotombola na loboko moko. Po sukali nekolingana simba chasse ko loboko moko nakanga napesa mutu ayeko somba. Mais wana nakokoka te. Mais savon nakosona na tandiango boye mutu akoza me savon nana besoin savoir 500 akosomba savoir 500 bien savoir 1000 fois azui atomboli akei. Mais pour le moment ngamoko loboko moko eza pasi. Nde naza boye bakulu na batika nga loboko moko. Loboko moko eza pasi. Je crois bolandi ndeko ndenga lobi bakulu na do bazaki basalaka ni na bomo ba lutter contre bakulu na oyo bazo chabango mal à l'aise ya tomba esco victime akuta na kuluna akata kiye loboko pe azo ba dégâts azaki muto akufa dans la milicho musala ezate boyebinga Yannick Wenge musala na ngeza ka bima kokutana na bandeko baza ba victime ya bakuluna kokanga pe bakuluna bomwe musala mso to sala ngwa tokindaka tokangaka pe tokutana na ba victime oyo bakuluna ba agresaka bango. J'espère que bomona bomoni papa père de famille aza loboko moko lelo a se retrouver loboko moko msusu ole accident ole ni bakataye na congolais mwana mboka azu machette atomboli akati e pona nini aboyi kuluna za na quartier na ye po atelemelaki kuluna bana koto na baya kobunda te après akati ye loboko lelo atikali na condition ou atikali nango eza pasi mingi mesdames et messieurs pasi fort soki bato osunga bosunga ndeko na loboko moko aza famille fo futa ndaku fo lesa bana alesa libota na ye pasi vraiment. J'espère que nabi batamalamu batala biso na monde entier oza na ba fondation oza na mbongo eza eloko sala te ndeko liloba lisusu na condition oza na ngonda bat batala ntoka ba ndeko botala ngai na botama boye te soki bomoninga na tikali boye donc pona bakuluna alors bandeko boyoka mawa oyo etuti na motema nae ayoka mawa asunga pour le moment na minute oyo nazana musala ko salate alors on a kosenga kaka gouvernement abandeko mususu boza bipai na bipai oyo ayoki mawa na futela ndako nazana bana en tout cas boyoka mawa nazana eloko mususu akosala ezate oyo asepeli ayoki mawa asunga ngai akoki kosunga ngai limero na ngai ya limero na za wana barobenga ya limero na ngai za wana barobenga ngai numéro za wana so bobengi bozwaye donc so bobengi na numéro wana bozwaye donc toza sala fort tout monde na tout moment pour to ba ndeni to ndenge nini to sala eza bongo en tout cas oyo asepeli asunga ngai pona pasi na bundela kipe mboka ndenge kaka bozokende kotala ba blessé na Goma o bazo uta Goma bazoya na Gishasa awa bozo sunga bango alors biso pe bobosa na biso te oyo aza na posa sunga biso en tout cas asunga neti ndenga na tikali boye nane lokwa osala te oya na besoin sunga ngai asunga pasi ezali na futela ndako famille te papa te mama te donc ngamoko na bunda na kaka soko kabelinga ndako elie tuka bandeko botala kananga bandeko bolimbisa botala kananga voilà na lekaka tous les temps mais na mona ka muta sunga ka te mais na kosenga bosunga mais pour le moment na minute na kotala eloko moko na somona pasi na kati ya commune na biso makala na minute oyo batindeli biso
FARDC comme opération Ndobo. Batindeli biso FARDC comme opération Ndobo. Mais opération Ndobo eye to sepeli nango makasi. Opération Ndobo ezokanga pe bikanga kanga. Soki bake bikanga kanga na bango. Soki akuteni na police. Police akangi batu. Il fallait identifier que o banani bozana bango. Azo identifier te ye azakaka fongola batu nyonso wana singa. Oui to boite baza population. Baza batu. Fongola batu nyonso wana singa. Ako fongola batu nyonso singa na. Soki sikoyo, soki bakangi kuluna na kati ya batu wana bwine bofongoli singa. Est-ce que boko yeba banda ba ye nano toyoki sonteke bakangi kuluna intel. Bakuluna bazali. Bakuluna bazali. Mais nano toyoki sonteke bakangi kuluna intel. Nasuki kaka wana. OK. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je crois message eleki na bande tout batala rabiso ba konzamboka ba occupé bana poto message en tout cas eleki mesdames et messieurs bo s'abonner mbala liboso s'abonner ceux qui zamba liboso s'abonner na kata chaîne na biso aimer partager et ça là kitoko makasi. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Message ni nous senga il faut nous faut dans ma condition ni pour permettre. Merci monsieur le journaliste. Notre souci en résumé c'est que nous demandons à notre premier partenaire qui est le gouvernement de nous soutenir en matériel, les équipements pouvant nous permettre de poser les diagnostics rapidement et de prendre en charge aussi ce malade dans des conditions viables et correctes, et puis de nous doter aussi de médicaments. Et puis nous demandons à d'autres partenaires, les volontaires, les ONG, ceux qui sont appelés à aider les cas de mini, de nous soutenir, même avec le matériel et des équipements, par exemple l'appareil de radiographie que nous manquons. Nous avons le manque de l'appareil d'anesthésie pour la réanimation et faire certaines opérations appropriées. Nous avons besoin des appareils comme les appareils d'échographie. Nous avons besoin d'avoir des frigos pour garder le sang, des poches de sang. Et nous avons aussi besoin même d'avoir des équipements d'énergie solaire pouvant nous permettre d'énergie permanente 24 heures sur 24. Et voilà en résumé ce qui peut nous aider à décoller et réussir notre vision, notre projet, pouvant nous permettre à aider correctement cette population. D'où nous demandons votre soutien, de nous venir en aide, parce que cela va en fait aider cette population de Mini. Ok, je vous donne mon adresse email, c'est Michel Sassé 06 @dumel.com. Donc je reprends Michel à minuscule Michel Sassé 06 @dumel.com. Numéro de téléphone WhatsApp, code RDC 243 82 559 77 18. Voilà le numéro contact. Vous pouvez me contacter pour d'autres détails et d'autres informations que vous pouvez avoir quant à notre clinique JPP et Fils. Okay. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Je vous en prie.
balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam